malamu te mbala moko pa ba supprimer kinga na live na bungi na longwe mbala moko donc ezala kutu bongo ta longo mais oko reprendre mais ba longoli signal ba signal kinga ba lobi nazo tia ba contenu moko ya mabe ya mulumbu na ba tia biloko ya mulumbu ba nini nde na pesa ki compte na ngana muta tanga be ngana tia biloko te siko na osande ne muto na komeli nga lettre mais ba lobi faut toujours na za na punition mais ba ko supprimer chaîne te yango monique ba pesa nga presque 10 jours nde bo moninga ndenge na zonge yango to loba soto sala musala oyo Marguerite eza musala moko nga na zwa na bambo na TikTok te TikTok futaka nga te moi mokie kutu soki nasali moi effort peut-être na YouTube na ozo moi quelque chose ma partout banini to yala na biso kaka kopanza sango kovanda kosola po soki nazwi flair nazongisaka mpe pa bandeko natekaka flair te nazwaka mpe nini ya flair te donc soki nazwi ba flair nazongisa yango mpe bandeko oyo mpe natalaka oyo mpe motema ndenge nazwaka nde mpe napesaka sikoyo nayebi te pourquoi kopesela nga rapport ya mabe ya ndenge wana eputa tosala mosala bato na mosala na ye donc il faut vraiment tozalaka na mawa pe mota totika po tosala mosala mona moto atalaka asani na ye voilà nazalaki na babiloko wana mais esili tobandi tobosani wana napesi bambote na bambula sika napesi petite sœur na vive naturel napesi bambote na ebele napesi mama Aziza bambote napesi mama na biso ngambote babonane mama meme napesi babonane napesi mama sukisa bango babonane merci beaucoup en tout cas souhaiter kinga surtout na bandeko ba souhaiter kinga mama mosanto tozo joyote mama mosanto nazo lukayo nazo joyote na ebite mama mosanto nakozula o ndenge nini nakolukela yo wapi tozo mona yo te mama mosanto sala biso sine oza mama moko oza mama o babera ba Cindy Kofi boyo ba Cindy Kofi po ba toso baza Kofi Cindy ba baza Cindy Kofi voilà donc la biso ta ko soutenir couple toza wana pona bango voilà toza na nini te donc voilà quoi en tout cas mama mosanto sokozo ka biso mama sala biso mwasini po mususu nde tozaba mwana mususu kuto okoyeba ndeko moko tunela peut-être ozana ba ndeko baninde ba ndeko na biso kini net héritier soki na monete na ibinde na kozwa héritier na ko pas c'est le beau na mona héritier te c'est le beau ko lukela nga héritier na mona landri japonais te c'est le beau ko lukela nga landri japonais mais na minute mama mosantu na lukela wapi nazata na référence à mama mosantu te banda vraiment ne oti avant kutu donc ba décembre on so ba ni mama mosantu ba mama ba ningisa ba mama ba sala kombo vraiment nayo ba so mama mosantu te mama Tasbi na pesio bonane mama Brown ya Cindy Love na pesio bonane mama Makespe mama na biso Cindy Love mama na biso Sidonie na mwasa mondele en tout cas boza ebele boza penze ebele po na ko pe ko citer te po ya kozala ke oui na ye kobosa na penza yanga penza bato po tenir rigueur te mama Bijou bonne année po tenir nga rigueur te boza ebele na pesi papa nkoi yo eko manke te talaka yo po yo tina ba privé vraiment opesa nga mbote na kobosa na te papa na biso nani oya kini nani les patrons les patrons na pesi yo ba bonne année papa na biso les poètes ceux qui la poète papa mandefo apembe na peso mbote yo pe na bo manke te po nyoso oza active nanga nani sus na pesi papa ladi kiala akokisaki mbula ne le 24 to souhaitaki na pesi papa ladi kiala na pesi mama Julia koloba super so ngola ta super ka lelo moni vraiment ekoyambango na pesi mama Julia en tout cas boza ebele na pesi pe famille nanga na pesi pe couple Kofi Olomide na pesi bino ba bonne année vraiment na omona bino ka koteka boza kuna Conakry kuna boko takata boko seka bino na bino ka marqué les réseaux sociaux bato musu baza ko pela moto ba olala bien te ba problème maswana mais bino penza kimia quoi Kofi Olomide na mama si na pesi bino ba mbote pe bato mususu
En tout cas, boza ebele. Papa Jean-Claude, na pesi ombote. Papa na biso stream nani ope azopesaka toujours information komo no pesa la pas soki stream soki nani kutu kombo komo no pesa la pas pona ositango o azopesaka ba information mama si pona Africa ouais oyo ya ba vote mais na pesi ope ba bonne fête na yo donc boza peza ebele mama Corinne na pesi bonne fête mais papa en tout cas boza ebele soki na bosani y a pas de problème. Bandeko tozwaki sango na biso oyo photo oyo bozela nga na longwa nga na kota pe pale bomona photo wana nanu bien bien totapote moko pe nini mama chivasi oke wapi zongawa obike moko pe ebosisaka ngai encore mikolo nde namona nde na ngai te namona kutu place na molongwa te tiktok yango echange naza na ngai Pauline, la ligne na bomba na zela kofi trésor kofi fani sakni. Maman, fana longwa photo e mona na bien mais na zo ba te ceux qui place ni non tezo mona na photo ezo mona na ngo bien ma Sylvie. Ça va. To mona bien. Mona boyoka. Pour tout le monde qui bat une confusion ezalaki pour makamba vote oui bien sûr vote si ba voter mais cérémonie na ne salamité papa stream court na pesio bonne fête na yo comme là na live papa na TikTok peut-être ko pesa mali loba na TikTok voilà ba to sala ba vote ba message ba vote oyo et les kaka to vota maman na biso ba vota deux fois ba biso ba 4 ba baza na ba compte na bango donc ba vota et les kapa et ça mais doyo ka information ndenge ba lobby ba tumsu ba lobby au test déjà programmé et c'est les cas qui non toujours sous en retard non toyo kana ndenge makambo yango ezaleli ce peut les cas qui problème ezate mais bandeko ba lobby nanu elekite tolanda toyoka comme ça bongo nde toyebana koloba totapoter la famille totapoter oui na Bonjour, bienvenue en tout cas sur votre page. Vous êtes bel et bien chez le maestro des Coffee. Alors nous sommes aujourd'hui le jeudi 8 janvier 2026. Je fais ici cette mini vidéo, voilà, pour vous donner une information capitale concernant la cérémonie de récompense des trophées, les Afrima Awards, qui se déroulera ce dimanche 11 janvier 2026 pour la remise des trophées. Donc, en effet, depuis hier ici, le 7 janvier 2026, la légende Koffi Olomide et Cindy Lecœur sont arrivés du côté de Lagos, au Nigeria, où ils prendront part, évidemment, à la cérémonie de la remise des trophées pour les Afrima Awards, qui se déroulera ce 11 janvier 2026. Alors, la raison pour laquelle, évidemment, ils se sont déplacés pour le Nigeria, c'est parce que Cindy Lecœur, voilà, est nominée est nominée cette année, en tout cas, pour ce trophée. Elle est nominée dans la catégorie de la meilleure chanteuse d'Afrique centrale. Donc, comme vous voyez ici devant vos yeux, les votes avaient débuté par rapport à cela c'était depuis le mois d'août 2025. Et les votes avaient pris fin en décembre 2025 c'était autour du 8, entre le 8 et le 10 décembre, pardon, 2025. Alors, à la clôture des votes ici, comme vous pouvez aussi le remarquer devant vos yeux, Cindy Lecœur était toujours à la tête, voilà, des votes à la première place, suivi de Deborah Lukaku, voilà, et à la troisième place, on retrouvait Jessie B. Donc évidemment, nous espérons, en tout cas en tant que Koffi, en tant que amoureux de la bonne musique, voilà, nous espérons en tout cas vraiment que Mama Si remportera ce trophée
haut la main parce que cela va encore, cela va ajouter quelque chose en tout cas de plus à sa carrière d'artiste. Voilà. Donc, la cérémonie sera retransmise en direct sur différentes chaînes. Déjà, ce sera en direct dans 88 pays. D'ici demain, en tout cas, ne vous inquiétez pas, je vous donnerai les différents liens où vous aurez l'option, où vous aurez l'occasion, pardon, de suivre la cérémonie en direct. Donc, je tiens à rappeler ici que la cérémonie dont vous aurez, c'est vraiment, en fait, les African Awards d'aujourd'hui, on va dire, c'est aujourd'hui l'un des plus grands, en tout cas, l'un des plus grands, comment je pourrais dire, cérémonie de récompense de trophées pour la musique africaine. Voilà. Ça se passe chaque année du côté du Nigeria. Donc, cette année, c'est la 9e édition. Donc, ça a commencé depuis 2017. Voilà. Et donc, voilà, on suit l'évolution. Il y a beaucoup d'activités avant la cérémonie officielle. Donc, en fait, il y aura aussi des concerts qui se feront du côté de Lagos par rapport à cette cérémonie entre le 9 et le 10. Mais le 11, ce sera évidemment la cérémonie officielle. Donc, évidemment, je vous demanderai de partager la vidéo en masse parce que nous voulons une fois de plus Cindy Lecœur, même si c'est vrai qu'elle est du côté des... en fait, Cindy Lecœur, une fois de plus, c'est le Congo qui sera mis à l'honneur si évidemment elle arrive à remporter ce trophée. Donc vraiment, je dis déjà aussi merci parce qu'on a eu à faire des vidéos, des lives depuis le mois d'août 2025 à travers les différents posts aussi chez les Cindy Love. Voilà, on a eu à faire des lives, des posts, non seulement sur YouTube, sur TikTok ici. Et on ne peut que dire bravo à toutes les différentes personnes qui ont eu à voter massivement pour que Cindy Lecœur puisse arriver à se retrouver en tout cas à la première place du côté des votes. Évidemment, rien n'est acquis parce qu'il y a aussi le vote du jury. Voilà. Mais nous allons évidemment, nous aurons la réponse finale ce dimanche 11 janvier 2026. La cérémonie officielle débutera à partir de 19h heure de Lagos. Évidemment, il y aura aussi un red carpet, voilà, où nous allons voir évidemment les différents artistes qui seront présents et nous allons aussi attendre l'image pour voir Koffi Olomide et Cindy Lecœur lors du red carpet le 11 janvier 2026. Donc vraiment, le rendez-vous est pris. Ne ratez pas cela le dimanche 11 janvier 2026. Ici le vôtre, le maestro des Coffee. Sur ce, on se retrouve à très bientôt encore pour un autre nouveau numéro. Ciao, ciao. Voilà, merci beaucoup les gens. Nani, Oyoza Rocky. Merci beaucoup Rocky. Beaucoup tanan bon mata. Na maman je suis vaste na Oyoki. Mon père baza déjà kuna na Nigeria place Oyo. Oui. Ba ko remettre parce que lobby nini parmi batumi satu o bati kali wana po batu baloba ki c'est déjà il est cas qui s'est déjà passé comment non bah si love bayaka na makambo o to votera to voter en tout cas da ezalaka makasi promotion na série wana tango yaki vraiment tozaki dans les bons hein tata ezalaki penza en tout cas basalaki ma musala ya ko partager ko luka batu pona kosala makambo oyo mbala moko ekomele biso pa bato mosusu kutu bayebi kaka c'est déjà fini bavotaki boye mais eza na bandeko balobi non cérémonie nano esili nano eleki te eza na bacatégorie oyo ekosalama bacérémonie mpe tomoni ekomi na tour ya mamasi nayebi te mama na biso Chivas olobi nini na biso maloba na bavote oyo olobi nini eloko nini ozomérite mpona pupi ye nzembo oyo toyoki awa yo moko moni nzembo ngo ndenge eza nsunga na elengi ozoyoka mpenza nzembo ozomona ke wi oyoki nzembo sentir na ye mobali ntango bazoyemba ngo sikoyo mpo baza na kati ya mboka wana kozela cérémonie oyo eleka olobi nini mama maloba. En tout cas, Poupier est une très belle chanson. C'est ma chanson préférée d'ailleurs. Nalingango mingi. Mais bon, cérémonie wana ndenge ezana ce que moni Cindy déjà na Koffi baza na Lagos c'est que a gagné qui parce que Natala qui je crois c'était hier soir na Google balobi nommé. J'ai vraiment vérifié nabi moi aussi je me disais cérémonie yango eleka tondere nini. Mais naye komona na bakomaki nommé, c'était d'abord nominé puis baye kokoma nommé meilleure chanteuse ya Afrique centrale Cindy Lecœur. Alors on a une confirmation na bindenge ba voyager c'est que Asi a gagné parce que na monaki ba concurrente mais sous-souté
neti barebo wana na ba Deborah Lukalu normalement soki bango mpe baganyaka balinga bakende kuna mais lokola Cindy déjà babengaki bango parce que eza organisation monene quand même ba Afrima Award wana so déjà bomonaki bango bakende kuna soki babengaki bango déjà bakita mpona korecevoir trophée en tout cas topesa ba félicitation mingi mpenza na mosala oyo mama si asali avec Koffi Olomide. Balobi En tout cas, sur la remise à Ballon d'Or, et moko bayebaka. Oui. Bon, nayebite bayebaka. Oui, ils savent déjà avant. Bayebaka déjà avant. Dès bazana babengaki bango po okoyaka boye te. Babengaka bango déjà, oui. Babengaka bango neti na ba Afrique, ba neti na States. Aux États-Unis bato musu bakoya na bango mais oya ba Afrique na mona neti ka il faut hôtel, non, il faut ba réserver le hôtel. Avion tango kita kuna mais oui ovanda wapi mama yo bimaka bloqué cérémonie o gagner trophée ezala te tango ndia basi bakendaki kuna seke basi asi to sepela deja mpona yebiki mama si akotombola trophée wana Afrima oui drapeau Congo nde azotombola ti nasepelaka mpona monaki akosepela ntango azokende Nigeria na yebi eseke makambo ya bino eza kuna azobenda Koffi makasi na Europa namonaki nalobi mama si nasepela j'aime bien la voir heureuse comme ça nasepelaki nabiseki bien bomona c'était bien nalobi Nzamba Kumba mapea. Tomoni ndeko moko mati Rambo Dizai. Bonsoir. Bonsoir. Toyoko papa. Bonio. Bonio. Bien. On va bien? Oui. Ouais, tout va bien. Félicitations à Cindy Lecker. A gagné le trophée. Merci. D'ailleurs, voilà, rappelez-moi, ma honte, hein. Voilà, tu vois l'intention, voilà. Bonne année, bonne année. Félicitations, Cindy Lecker, Nzamba Batela, récupéré, bon, on est dans le Congo. Les pour l'air, il y a beaucoup de biso pour le drapeau, toujours, pour les méritants, pour ça, nous ça, na openza. En tout cas, Nzamba Batela coupe l'omide, n'a pas si nous bonne année, vient dans la rambo, Nzamba protégé, à Batela yo, ou mais la lisusu, maman si les cœurs, toujours pemé, à Bada. Donc, naïb qui bosse en Nigeria, donc, tous la trophée, on a tout un moment pour les pots, il y a ce message, vous avez trophée. Donc, voilà quoi. Si vivement de Nzamba Batela yo ngala zama musala na aussi ça da zine na kitika vite fait na pause da zine ndé na aussi donc vous allez bien Nzamba Batela bien ouais Batela pe yo na musala merci voilà wana ezaki o abengi nkoi ya bankoi vraiment azana boulot po ye akota ba live ba retard ba retard akota lelo ko zabiso ba na retard wana tipo na okata avant to yaki vraiment surtout vraiment na esengo to zana ngo prier makasi penza lobi mama si donc talaka katango azokene pa ndenga mama so si vasta lobi tango akokende vraiment mama si kiesi ande mwana mobali mobali atikali msi mabendi ya bongo so elamba mobali na ye na ye kitoko na baki pardon mama si fo mona gentil penza azalaki nango musala penza kitoko esalami bandeko tozela résultat na mboka wana Niger yango o ba boarding ezikaki yango kuna nde bake wapi kuna ba building oui na Nigeria côté ba Donald Trump abetaki masasi kuna moto moko babeta baoma babombe oui babetaki bango kuna kaka kuna
bazwa trophée bazonga na bango Mama bazwa boyi trophée makambo ekata dina. Donc nde tomonaki bango mbala moko nzoka bakengaka na kanisaki bazongi deja kini nzoka nde bake kuna. Ah bon? non baza nani basi lui siko nde nomoni mpona polémique oyo ezoleka na ye oyo ya soki maître Gims oyo akumisi Koffi Olomide likambo nini vraiment. Mama Shivas tika bafuta masumu na bango bato wana mpo bato banda kosala komemaka bato bamafinga bato kopesa bango pouvoir ezalaki bango ti sikoyo baye kofinga papa ya bato jana na asali nini Gims asali nini mpo na mopao soki alobike mopao aza légende yango wana fo eluka guerre boye guerre siko mabe eza leader na bango apekisaka te c'est ça le problème biso ba mopao likambo ezokende mabe omona ba mopao mpenza omona mpenza komi mpenza lobi ake arrêté sikoyo nayebi te bato bakutu baluta ntu pourquoi bazalaka soki bakekaka boye mona bato kuna oyo abimi bazwa kofinga namoni bato batelemeli makambo yango bato mpenza batelemeli makambo oyo makambo ya kosalaka bamafinga oyo mpenza bastar kofingaka bango na bafamile na bango na mwana dane neya antoka bato batelemi matoka nayebi te makambo so ekosila te ndeni nayebi te ekomi na niveau nini nga kuna olanda ngo te ngai ezosala kaka pasi mpona nini bakongole baza bahypocrite na bao nyonso mpe bazolobela makambo wana bazodefendre ni Koffi bazo plutôt kodefendre papa Junana. C'est vraiment triste pour oui po likambo eza nanu wana premièrement eza nanu bango moko bazo défendre papa Junana po bazo finga ye mais bazo défendre ba propos ya Gims te ndenge nini ye Gims alobi ke Koffi et l'artiste africain c'est le meilleur de tous les temps. Mais nazota la hypocrisie ezala ya batonton promo wana ezala ya batu nyonso je ne sais pas soki bakongole motema mabe yango ezala nanu nini mpenza bato bazala pa na mito ezala pasi mama balingi mpe kopesa baargument te est-ce que Koffi abandi nini musique na Afrique lelo soko omoni banigérien kutu bazalaka awa nga moko kuna aza awa na Émirat awa mama soko tali makambo ba Nigérian balobaka pona musique na biso okoloba yango ba Congolais baloka biso eux-mêmes bakumisaka musique na biso so Koffi Olomide soko kutani kana Nigérian ko biso kaka moi j'aime Koffi moi nazo chelo musique à Koffi Koffi asala ba exploit ebele lelo ekomi ke Koffi abeta na Afrique te Koffi asala nini est-ce qu'ils sont sérieux hypocrisie à niveau on a vraiment ya mona zotala na biso na zaki na plateau na ngai pa na pelisi caméra na ngana lobela batu mabe soko tali apport ya Koffi na musique congolaise Koffi a changé la musique kala mais baza kuna papa Jepson baza kuna Koffi a changé la musique ya Congo kala yende mutu a jauge la musique à Congo wana c'est Koffi qui jauge la musique congolaise ezaraki soki a créé style wana nde ezokende ezoningisa Afrique so batangi Koffi te nga na tuna kamara na moko na bi yo siko soki olongoli ka Koffi tangela ka artiste moko na Afrique siko aleki siko Koffi mama azate oche Yusundu ko telema na Koffi te Koffi asala musique na ye na lingala achaka mo anglais Koffi asala musique te ke pona ko plaire batu mindele balinga to efaye moi style moko boye ya ba français po balinga non Koffi abetaka musique na ye yo européen so ozana posa koyoka musique na yo kolanda nde ya kolando te nde eloko nga alinga ke pa Koffi Koffi ne suit pas les mouvements Koffi ne suit pas non style nde bimi boye ngana kende po batu boye balinganga non Koffi fait de la musique asangisaka
C'est un grand artiste. Biso toyo kakananda kotomilo belapena papa oba style na ezaka unique. Il est unique à son genre. Il ne suit pas les mouvements. Neti misusu boye ba keke kocha ifaye na français po bana ya ba français ba linga ye. Kofi asala makambo wana te me mindele ba yebi. Ba yebi ke non, Kofi Olomide as artiste figure monene na musique africaine. Et ça na moko ta koboya. Oui, et puis ba concert Kofi za ba VIP. Kofi alinga musique à moins cher te ka kindo beta ba concert moko boya vandi na ye o populaire o batu ba ki Kofi asi aloba ngo abinga alinga musique za rentable na kina betu concert na nga privé po yango nde pesa mbongo ebele. Ce qui est populaire wana Kofi a déjà joué beaucoup de concerts en Afrique. Oh bana mikolo kutu bazo ye bata ko reconnaître ngo te bazo mona monaka ekilelo. Kofi a joué à l'Olympia combien de fois? 4 fois te. Zénith combien de fois? Et pourtant ba onyo so bazolo balo mikolo abeta nkaka une fois Akima, une fois Akima. Mais Kofi a soko tali combien de fois Kofi a beta o mona kuna ba date c'est tandami Kofi a beta ba Olympia na plusieurs fois. Zénith. Nini ba sale belé na Europe Kofi a beta ngo. Bamba le belé. Alobela ngo te ba émission Kofi a sale na ba chaîne française en Europe, en France précisément. Oui, Nakala, oui. Journaliste. Ya minene, ba variété, ba M6. Je ne comprends pas. Tango ba Congolais bazo kota polémique wana, bazo kote la mingi papa Juno to boité. Mais pour la nini bozo ko défendre Kofi te. Et comme kala oh non, Gims alobaki sur émotion. Ouais, ça manque à respect. L'émotion. Et ça passe mboka na biso jalousie o comme te mama beta mutazo ko fazo le comme la zoleka. Ezalaki bongo te. Tozo comprendre phénomène o te. Oh motema mabe andenge o mama ezo sala pasi. Oh Gims kaka tani komba Kofi ande bomimboka siko bino bela kinini. Gims akolo banana na se ya émotion que ya yebi Kofi te. Et puis alobi yango bien, depuis que je suis tout petit, papa nanga présentanga Kofi Olomide na banda koyoka depuis nanzaka mwana mukie. Est-ce que moto abongo akouta penda concert boiti na mémoire na ya yebi que papa na ya présenter Kofi. To banda koyoka musique à Kofi. Ya bimi wana kaka bo aloba ke Kofi Olomide est l'artiste africain, le meilleur artiste africain de tous les temps par émotion. Ou bien pour na kopesa nini respect. Est-ce que Kofi pose à la confiance dans la pose à respect à Maître Gims? Tala makamo. Wana nous va pas côté ça moi wana baluki la sous koto mama yenga na peso mbote bona na tanga ki yo déjà. Ba nyoso wana ba balula lokola mbele baluka siko koto po ye baluka soki nde zomo. Autant to bano bude jana na ale e comme associé baluka. Non. Wana ku toza na ngoma yeli. Ko bango bazala na déjà na humiliation allez ba boaka musu koto tant maîtrise kozala te allez bozo mona raté bazo allez bobani suko bude bango tokeba maman juna jana na selami de Kofi baba ninga kasi bango bazala ikolo tant bango bazala ikuna baba do tambola bango bakenda kuna nana ngo o baba do mona ke bazo bela ta biso to bela attention moi mais pardon baba o ils appellent marwa trop atoyebi te Congolais soki azokende wapi yaki motema mabe ya boye. Oui. Soni penza. Soni makasi. Ezosopa bino penza, ezosopa bino makambo bozosala. Ezosopa bino. Bien sûr, ezosopa makasi. Bazo koka ko défendre Kofi asala nini? Maman, Kofi asala nini? Vous êtes sérieux? Na ba style la musique au Kofi azalaka nango soko tali na Afrique musique o ebinisaka batu mingi eza musique a Kofi Olomide oyebi mama Sylvie Mikolo ba komi koloba o te ba stream mama batu ba sombaka ba stream batu ba sombaka ba vue na YouTube les gens payent tous Spotify ezala ba nini
TikTok kuto yo nanga kuto ba proposa ngana na so ba vu e mo le temps na binza mais na ressemble ba vu yango pona wapi Mbazo musu ba betaka ba somaka ba viko ayebi ka kosala live mais so sombi vi wana ebaka ba bilo musu ezalaka ekendaka bongo na ba vi wana osombi wana ekozala calculé te oyebi omoni siko makambo yango bango kuna ba artiste musu basombaka ba vu na YouTube yoka nzi mopao ndenge aza wana ba disque ndenge wana ndenge azala bone ba nzembo wana bongo emoni 1 million de vues bani soki asombi ba vie bongo ekozala compte te na mbongo voilà sikoyo tolaka eloko ezokota na ba disque banini ekekende libongo non ye mpenza babiloko ne mopao wapi biloko ne ezalaka bapeya vraimen ndenge eza wana ba ye moko mpenza bato basombi ekoti mpe ezwi monétisation ezwi publicité bien sûr oyo ekomi bato bazosomaka bavite oui baartiste ebele basomaka bavi donc basalaka pere osali combien de temps oh là là osombi yango bavi nga nazobatika bato donc makambo na bango elati bango mo bamema koluge yango bayeba me namonaki bato bazotelemela temema bato yango ye alexi wana azokende bimisa ba audio ya kala oyo kari na fingaka junana makambo eza nde mosusu bakende kofua te oyo bolobaka nini bino ntango bofingaki boyebaki te bozokende kobimisela bato makambo esa eleka kala ya bino nde moto ekomi tipa tata bango bazwi fimba mokolo oyo balobaka 9 jours pour les voleurs 1 jour pour les propriétaires nde oyo ekomi bazwi ya mosuni bato bakufaka bango moko te nzambelaka ye soni bandenge bo martine net bango bakotela nani po bango mpe bazalaka net bapanzana bato wana baya batente ondire badessin anime bavandaka na oye mama sevinga so nazala na plateau na ngai yembele bato bayinanga batianga na boloko po dege na ngai nalobela bango fali bamosusu kutu oboti kaka bebe otieka kushe apamba bato bavandino baotala nde balati ya kushe bato bazotala nde balati ya pampers eloko donc na kati ya réseau soki oza makasi na yo kaka oyebi koloba kosexprime oyo bayebi oloba te bamosusu mona atangaka kaka soki me batalaka ye batielaki bafleur donc makasi no kaka il faut koloba oza na artiste ozodefendre bima asala live bato baoya mwana mpe mbala moko eboosteme mpe yango moko ezosukela nka na motema nazotala nazoyoka mpasi nalobi défendre artiste non soko olingaka ye défendre ye c'est bien nga kutu bato mosusu wana koni kobe bando opesanga kanda natali kutu bango te telema na bando akozelaka bamakambo oyo nayi papa ya juste makambo mama si papa Jonas napesi ombo te mama ya biso olali no mama Chati naluki yo Martine wana donc bakabwana no basala jaski ya vulu na wana mosusu wana bakoma kosala ya bango bazalaka bango nyonso na kala bango nyonso ntango bazalaka contre efanjo bazalaka ensemble ntango siko baye koséduire bango na mbongo nde bakabwani bakomi kosala oyo ya bango ya batente ondire batom ejeri bilobela na makambo yango balobaka mais Jessica Vulu ya alobelaka efanjo ba vérité te apapolaki ye kitoko nasepelaki mpena makasi na bi oyo nde mobali l'homme sage masili tanga nde na boye oyebisanga ke efanjo aleki kofi ebana ndeni ata na linzaka nanu okutu sindi le cœur aleki ye nanu na koyemba edeba eza te sindi le cœur aleki efanjo na koyemba lelo soki chimene wana ayembaka nini nayebi ete soki ezalaki kofi ara informe nde mosusu omoni asabimi oyimbelaka te nayebisi bino na ocomprendre
hypocrisie yango ba congolais boy tonton promo ozokoka ko défendre Kofi te o te balobi kaka ke Kofi aza légende biso toza na posa confirmation maître Gims te ye azosala baventure na ye tonton promo wana azosala baventure kitoko te ye alingane su mopao te omona te makambo ne bapropos na ye oui terre à terre kitoko te soko omoni ko défendre mutu te koloba pe makambo na ye te mpo nazomona pe tonton promo wana bandaka mopao akende Angleterre azonga nayebi te so akanisaki mopao amemeli basanduku ya mbongwe tata mobima donc tozokomprendre te aza lokola inconscient soki aza mpe ndenge nini kaka ayebana te tonton promo wana asalaka makambo yango mikolo mpe bato atie na motalaka koyeba te Kofi asala deja moko alobi mwa boye moko abindaka lisusu moko abinaka mozoba te aza na position nini en tout cas bakongolais bana mitema mabe j'ai vraiment regretté nayebi congolais to ana chance te mutu neti Kofi oyo bato bazorespecte na monde entier Kofi abeta tournée européenne soki otali aucun artiste congolais nalobi bien congolais akobeta tolo ke ye abeta baconcert oyo Kofi abeta to bana na Congo nano Kinshasa wana combien de concerts Kofi abeta ya VIP congolais moko na beta yango te mama biso omoni nga na pena na bando landela penza activité ya Kofi pas à pas baarchive ya Kofi na kotaka penza nazotala Kofi abeta na Allemagne Australie ozokende na États-Unis américain Kofi asi aleka tina chaîne américaine publié ye la star africaine Kofi azoloba lobi biso bato ba artiste africain ba reconnaître biso penza makasi te talanga yi j'ai fait toute l'Europe où je suis mais tant on était là ba archive on a zomi loba est-ce que bato tant bazoloba ke Kofi asale loko te est-ce que bazoyeba réellement de qui il parle Kofi abeta concert na Londres kaka na efanjo wana na mpanzi na ye ayebi makambo nyonso Kofi asala par cœur ntango ye asala yango atindaka bambwa na ye wana ezalaka na moto ya mabe po ye ayebi makambo Kofi asala Kofi asala tournée africaine plein à craquer partout où il passait qu'est-ce que Kofi n'a pas encore fait likambo nini yango soki chana Kofi soki chaîne Kofi ezalaka bayi barango te mais ba vu na ye lingaki ezala vraiment esi exposé makasi chaîne wana penza papa Freddy de London matako chaîne wana nayebisa wa mama na ngai Chevas non maman ça Kofi eloko moko mais azaka courageux donc le kaka na mususu batala ba bandoki balinga baba boma Kofi akotala makambo nous elekela biso na misu boye nzambe kolauka penza donc tolauka tokatana na ndenge moko deux fois bazwi chaîne ya nini bato mosusu bana babanda bachaîne na bango ti lelo elimwa te fo mona baproblème Kofi eza apasse na étape moko aza ya nzambe yango bokeba yango bokeba po bokoyitakana bino moko bokoyitakana donc otie mwana mutu na sani akoki te yo moko mpenza oyitakani po modeli bino bosali mopao na 2025 yaki na 2025 24 on dit na 2024 papa Jonas Komana ezaki na 2024 to na ezaki na 2000 combien je crois ezaki na 2024 oui 2024 2024 biloko basali Kofi non Kofi aza ya nzambe mopao aza ya nzambe po modeli batungisi molimo ya Kofi babomeka lelo lobi musika me bakuta mopao abeki tozala bino ntina ti 2024 aluka penza ba manager ameki pampa mopao ba résister baningisa chaîne koto mabe bakini na mopao ayebi muta bloka chaîne wana ayebi
Mama biso nyonso toyebi te. Mm. Ata alobi te toyebi te. Tozanga kaka nde moyen ya kosala. Po soki tozalaka mpenza ndenge Bakoti ya pa. chobo, bakoti na famille, babimi, bakoti kote. Otetela kema fume. Bonne année. Namoni yo papa. Ah. Bakoti boye, bazongi boye. Bakende famille mabe, babima koto mabe. Ti awa Gims aende koboma bango siko bien bien. Nde nazosepela na makambo yango. Bino bosala. Basalaka turo basali bango. Kofi Olomide. Eloko yango nde nazosepela nango. Mopa waza mobali, Mopa waza pe mobali ya solo. Mwana mama mi. Eloko wana ezosepelizanga. Rambo penza Rambo ya filme. Oui, papa Achille. Mopa waza penza Rambo ya Rambo. Papa Achille toyebi na biso efanjo ndoki. Mutu te. Bango bakotaki nsoki wana ti. Oyebi. Ah, nzambe aza bien, pardon. Bakoka ye te baluki ye o baluki ngai. Baluki Mopa. Bango nanu basuki te. Ezokende kaka na kokende. Nanu bapanzani te. Oh, nanu eza ba. Asalaki tu, asali za tu ka Mopa wakwe ya efanjo. Ye mutu asalaki complot wana. Wana sikoko batu pe bazo finge na réseaux sociaux. Wana pe batu ko bandoko finga ba yesu poto. Ba ye lisusu poto. Amemi ba illettré wana na poto. Baso fanda na musana na bango ba ye koza ko bebisa poto ba ko fata kasa o ba ye ko fata kasa poto. Balobi qui se semble se ressemble. Bakokani no. Bango moko makamu na bango bakokani. Baroluka bangunda na bango te makambo eza ya kobeba makambo ya misapi o batia kuna soki ndenge nini. Baroluka nanu makambo na bango te baye kokomela bamafinga. Bamafinga eza na bato o bayebi bino kote boke kopesela bona bafane bakofi bazali bazoke no sinalo na baofra boko yeba te bamakambo ezopataka na bazembo zo bazembe bozwa te. Ba monopole pesa ilati lokola ka ilati biso boye. Omona IGGT. Jeja afingaki bango na dere mama Sylvie na lobi moi so na linga. Na Angelica. O ba ko ba kota makambo na so kanda ko zo pesa ba kota te. Otika bana bato mayele bazawa na ya botika. Et puis Karim Mokonzi pe. Na yebisa yo mama na nga chivasi na kendeki na concert à Evry. Koleka ba mi na concert na kendeki na Belgique. Mama, bato abikolo, mingi ba Brazzavilloise, nzamba otala ngana sina loba likambo. Mopa ba fani na ye bele ba Brazzavilloise ngamu na yebso. To salaki kolo kuna ndenge to mataki na VIP kuna bango bakenda ba VIP po ba fana bango tranquille. Wow. Ozomona oui? Ba Brazzavilloise, mopa. Oui. Ba étranger belé. Ba kota ki kofi musoki wana. Oyo ba lingite mopao. Ba kabao bazo kange ba chaîne o bazo sale ba makamabe. Ba dina baza ba congolais. Ba congolais. Eza ba Brazzavilloise. Ba congolais wana bato efanjoti. Ba pereux bazanga tina. Ye concurrence yango ya musique kenda bongo. Ozomona papa ma victoire. Omo ndenga lobi bazalaki ebele. Ndala nga mutu nazalaki wana ba na vélo nazoke nikosala pipi nazozonga na bango. Ba muso mama Sylvie, ba muso mwana bazo déranger. Toza na biso wana na bango kaka biso nyoso ka wana. Tala e bango na bango. Grave. Ozomona ngabi siko bato nde wana siko yo bato ba yo kota musique na bino. Faut respecter bango. Ba étranger ba kota musique na bino. Nga soki na moni étranger aya kota ba musique na biso kota likambo tu boy. Na otala kaka ngabi viens. Regarde. Oui. Ngana sepela. J'aime beaucoup les Brazzavillois parce que bazarana
ils sont respectueux. Et puis, bah, Brazzaville, non. tozali mena bakotala ebele mama sili bamosusu babinga mama Sylvie bamosusu bazoya kolobisa nga bamosusu bazoya wana tosala boye tofanda koto mama beaucoup de respect. Oui, ça c'est vrai parce que boyebi na musique na biso mama bakosa na kutu te ke bao omoni bamakambo basalaka wana ke o ederangeaka bato o ndenge nini o soki ekendaka ndenge nini eloko te eningisaka kutu vase ya bibliothèque ya kofi te banda kutu balave nazala kuna bapolémique ya mpambala wana te o boye nalinga yango te po déjà namonaka déjà nde tosalaka bamisala boye tomona deja bafani banini boye ozomona ke koto kutu kosimba te po kokabola famille. Imagine wana bato mosusu bazalaka bafantasie bayebi na bango te bazolobaka ilobelaka ya mwanza mais jamais akosala nga kutu ezaka po maître Gims yango soki alandaka baémission yango mpo na nga kutu akotela mwana na efanjo kutu mokolo alingi akokisa 50 akotele mpenza nayebi te nzambe kaka nga mona binga mpe efanjo mpe akende talaka babale nga bakende kokutana kuna na vasele kuna place bakende vandaka kuna bakona baka bajour bakekutana Gims na makolo mabe wana ondire baspageti Gims azala mpe sportif oyebi oui ceinture noire nayebi bamusicien mosusu ekoma cope na bango basalaka babiloko wana mpo ndenge bazalaka na bascène moto moko akobetele boye donc foza ndeni kobetele kakato ndeni kosika ye wana bakoboma eti ye wana efanjwa kokufa ti ye akotelema na kotala match chance mais ye yaka match te moto akenda mwa moke match namona Kofi si namona makenda mama kotala bale. Oui, Kofi akenda déjà badaju akenda Gims bya namona Gims akenda la majorité akendaka. Ozo combien de fois namona ba Gims akendaka bale. Kofi pe akendaka. Et Fadjo pe se akenda. Namona ya talaka na TV. Oh, raté. Oh, Mama Sylvie Mosenzi wana. Yena bosenzi na villageois. makolo ondire banzete ya nini ya spaghetti Efanjo Efanjo ya telaka na TV ekoti te bo bazongeli bia ya sali video ya ekota place mususu to boyo oloba babetiza ya ekota kote mususu akaboyo oui yaye babi ekota kote mususu kote wana bachaka poto te yaye baluka eke kote mususu ekota kote amasi aza lokuta moko asombaka ba streaming muda asombaka bavi na YouTube ye muta sombaka banini bamakambo nyonso na Spotify ye kaka muta ninga bakanga ba chaîne na batu ye kaka pe soki marke mwana ko boluka makambo be NK wana marke ko boluka makambo be bakangeli ya chaîne moyibi wana muta zoluka visite na makasi même mukiala basignala ye bango ka basignala ye bango batu na bango basaka na tenga na kanga batu Kofi bazalaka bakanga ba chaîne moto Kofi kozalaka wapi penza biso tozo nyongo bakaka bake koselanga ba lettre lokuta ngana wachaki biloko mutu ya mutakala wote badondwaka na biloko ngana okama Kofi vraiment aza ya nzambe ngana prière nanga ezalaka nzambe abatela Kofi abatela Cindy le cœur basala su banzembo kitoko po batuka ndenge tomesana na biso totikaka ndenge tozala wana esi ekoka pe na biso Kofi aza niloko moko ta kokubuna monase ya moyo oyo asala so ozoki ndenge nini wana te kutu soki Kofi sikoyo alobi keno akota sikoyo na monde oyo bango ndenge bakendaka ya matala na wana mais esili ti boyebi ke ma Sylvie oui basoirée misusu neti na bapoto wana esengaka mwa mbongo il faut kofutela yango soki 10 000 euros soki oza na sponsor te soki oza na sponsor c'est des soirées payantes déjà na Congo
bango nyonso kupe na tie na mutu te na onga na mona Kofi s'habille bien hein? Bilamba Kofi asombaka ezalaka cher maman, ça coûte très cher. Soki ezalaki ke bamédia français balandaka mpe baartiste na biso africaine na nsima nayebi te mbele Kofi alingaka aza pa number 1 mbele azokende mpo ndenge dega Kofi akenda kosomba bilamba soki bachaîne française ezalaka ezolanda bango ndenge bapaparazi ya poto basala je ne sais pas. Vraiment. Mwana na ye moko dernièrement otako latelama moko ya makasi awa na France wana bapublie partout tin États-Unis Mwana tu dis non. Et là ça va le voilà mais moi ezaki na liboso. Oui, oya mpembe wana. Oui, bapublie partout, j'étais là na bi mwana mopa nga na ba commentaire na zotiaka l'enfant de Kofi Vraiment. Pas publié partout dans le monde, américain, et là-bas, les acquis chers, et puis, bon, ça qui est américain, bazo tourna, oh, nani, to mona, et puis, dessin, on a des bima qui est, aux hommes là-bas, dessin, ouais, salami qui toque, on a, en tout cas, oui, imaginez-vous, et là-bas, les bongi, ça qui m'en a qui toque. Nabi voilà. N'importe le bien solo. Tout le monde qui a un arbre, peut-être dessin arbre, ni boui, peut-être qu'il y a tirette. Oui. Et lundi, peut-être dessin, on a. C'était joli. Si na Times Arabia, ou ba publié qui est awa, ba publié en États-Unis, ba publié en France, les Américains étaient en train de se demander c'est qui cette fille? Ça lui va, c'est très bien. J'ai dit, hey! Là, c'est quoi, hein? Kofi a une aura. Tout ce que Kofi touche à se transformer en or. Mama si le lo, lititi kake ningani mukie mama si ye wana na world ba congolais ba lobaka world ceux qui ba mona ngonde nini. Mama si aujourd'hui elle est considérée en Afrique, c'est une chanteuse, elle chante très bien. Jalousie ka ba congolais ndekande te jalousie ti ba komi na niveau ya kolobake Gims a parlé de Kofi par émotion, il venait du concert. J'ai dit vous vous foutez de qui? Pourquoi balongo la Kofi na qualité. Comment pas ça quand qui m'a solo mi gende matuna ginega mutuna même yemo désolé kila. Ça les journalistes. Atune ne kaka likamo yele ga brusquement atune lukinga mo migi wana bakena ko beta migi. Babeta migi beta bande ko migi bengisa leki na ya kasi ko sala ko comme les jours bobeti. Si que comme si pas que no beta so migi se karabino ya osala ka musala. Migi asala ki bien maman toko kendra bango kaka bongo toro oche kaka boye muta kolekta tazate Gims asala ki omoni ben ka bango kempia na pa balukeli bango abikaka bino nde bozoloba batu musu bafandi kimia bongo keni pia na turo fuma obike azabeza motivé mais déterminé donc alobi azo sala ma analyse bien donc oui mais c'est la vérité maman akomene naître donc azana ya kati oseli kamoza lobeli ata soki abaluki lisusu tango abalukaka toyebi ke bafuta ke mais na ndenge na minute olikambo ezaleli yango azochango mpe na mesa voilà na minute lokwana nazoloba vérité boye eza nde bongo mpo ke nakosala te soki omoni ke nazoloba mpe ya makambo neti ya Kofi boye na ndenge ya solo oyebi ke c'est la vérité sikoyo bango balingaka kobungisa vérité wana bato mama Sylvie te ata babandi mokili 10 fois efanjo kotikala la numéro 1 musique congolaise yango ya nini ya ki YouTube ya Spotify baloba nani ya ba stream po ngane naza boye nayokaka nanga banzembo rare na Spotify eza YouTube nde pe nazalaka coaché na YouTube tant na ba clip parce que nayebi que je peux tout faire sur YouTube. Spotify na kota rare so na kota Spotify lo baka nayoka banzembo Kofi na bakisi ba vu na ngai pa Cindy pa Kofi ba artiste na ngai alingaka mais na profondeur à motema na nga
nayebi ke Kofi c'est le meilleur. Ba streaming wana eza biloko, eza technologie évoluée. Bozomona. Bandoki oyo ba efanju oyo bango bakena ba France kuna basi bayebi ba circuit ndenge nini ya kosoma soma ba vie na ba stream ba kosala sala ba bisala sala na bango wana. Yango nde komisa numéro 1 ya musique te. Et là komisa mutu numéro 1 eza biso ndenge toyoka la musique maman depuis bakala wana. Sikoyo na même après. Imaginez que Kofi a sa génération c'est vrai que papa Tabula Zaki mukolo ba Madilu bazalaka papa Wemba azalaka mais Kofi a se distingua, il s'est distingué parmi les grands. Tous en a ba légende mais Kofi est unique en son genre. Na ba style na ye, na ba album na ye, banzembo na ye, mutu a révolutionné musique congolaise kolega Kofi Azate. Bango nyonso bayebi ke nani? Bayebi ko bango nyonso bayebi Kofi aleki fale. Ya, mutu aye ko li classe pa na yo so mona élève lega professeur nani? Na courage oto nani? Mama Sibi, omoni oya ye kuto ata na se ya makolo Kofi Azate. Soki ayo kaka ne na zolo ba place ye ata na se ya makolo Kofi Azate. Omoni ba musique nyonso zo sala na ba robine pe ba kusala. Ba déplique ba kusala. Ba Fabregas ba kusala. Ba opportunité des ozanga ba jeune on a nyonso zo mona wana mais faire comme Kofi c'est impossible. Tout comme faire comme papa Wemba. Papa Wemba bande ko sala musique na urbaine depuis. Papa Wemba sala pa ba rumba mingi te. Mais Kofi soko yoki ba nzembo na eza ba genre nyonso zo kaniti salsa, zo kaniti rumba, zo comprendre te musique zo uta ndenge nini Kofi sala makambo ndenge nini. Soko yoki neti nini wana ya héros national. Nzembo wana héros national wana. Ozo mito da ba instrumental Kofi azo ngo wapi. Mutu nyonso selfie ça la succès dans le monde entier. Mindele babina wa selfie. Max Poko abina selfie. Patrice soki Evra soki na wana joueur wana yi aibina banzema ko ba ifakata zo bina. Yef efanjo jour ni na si abini sa Congo oza la ta Afrique. Ina subi kuta le ki na impact. Mama to ke de pa to zo nge pa. Diamond asali nzembo na efanjo. Asali nzembo na Inos B, asali nzembo na Kofi mais abengi lisusu Kofi wa ko sa so deuxième chanson. Po anini ba wana nyonso wana benga ba mote. Diamond aye ko benga su Kofi deuxième fois. Ba yemba na ye. Maman, c'est amona kike. Et puis soko tani na nombre ba vue. C'est ba nzembo ba saki na Kofi wana o ezo kende kitoko. Atikala ko regreta. Nzomo. Mon papa. Bango basala ka kimaking papa ya kimaking kaka. Complot no so basala ki wana. Eloko te. Azo revenir na ye. Asam sala kitoko. Bino boko yoya, bino bolinga bo duma pesa bien pour mon papa wazala tete, bozo kola ensemble. Donc bozo so bozo kende ka nzela. Bozo kola ensemble. Bozo kola ensemble. Bino bakasi ne Kofi ne mutazo koma mobange na bino mobange wa kinini bino bakome na bakome. Mama na nga ekisaka biyo kanisi nga monde na okoma koko. Yo pozo koma koko. To kola nga na obakisa yo pozo bakisa. Mama si ba okola na mobali ne bazali. Baba na okay. Zamba sunga bango ba. Sikela bino ya. Efanjwa ye baraki. Ye. Nene akuta lobaki manga komi ko changer. Ata beti 10 stade de France akotikala kolenga ko. Akoma muto ya nani te. Azwimbo muto ya. A changer. Amataka na live moko boy wana lobi. Gims aleki Kofi. Et puis fallait ata beti 10 stade akoleka Kofi te na bandi koseka na lobi. Mama makambo to mona na réseaux sociaux ki ndoke yeli biso na réseaux sociaux oyo. Sunga biso ye alingaka bakosa ye omoni efanjo alingande bakosa ye
soka futi mbongo bato siko bandi ko créer lokuta omoni evangeliki ki kofi wana ya sepeli ta bazoloba lokuta ya linga bongo bokosa ya sepelaka kata bazokosa ye bazoloba makambo ya lokuta et pourtant bato wana na se ya motema bayebi ke nene ya soki azwi mbongo te ndenge ayelaka bango abi fali ata beti 10 stade otikala olenga kofi te eloko wana pena na likolo azwaki mbongo ya stade soki mpe se esili babakisa mosusu nani ayebi na mama oyo ti osila torti ninja oyo ya mama Kongo oyo pe fali afiaka abandaki na fali ameli bawusi na olela mati ya Kongo tokende pai tozonge pai entre Maître Gims na fali kuta banda carrière na ekuta azaki na quartier latin qui azaki bien lui il était bien ye souffrance ni ya monaki souffrance ni yo ozaki na quartier latin bafutela ko nini makambo billet avion oyebi te ndenge nini bapesaka visa oyebi te yo mosala ezaka komata kokende oyembi na yo oningisi nini loketo na yo wana esili sikoyo Maître Gims oyo abundi na bapoto kuna azaka teke kutu teke protéger na mutu moko boye kana baninga na ye ti lelo akomi boye bato bazosa ba comparaison moko inutile nga na kota ba concert à Maître Gims mama Sylvie efanju alamba te alia te akonda te aya munene te ye niveau na ye eza Gims te biso bato tokina ba concert à Gims toyebi ki ye Gims Maître Gims mama Maître Gims aza diable ntango asimbaka mikro na ye tina na concert kandi omona Kofi soki asimbika mikro akoti na scène na ye ti concert esila okoyoka Kofi na faiblesse te il est tout feu tout flamme jusqu'à ce que le concert va finir écoute concert esili le chanteur est là bamakambo na bino wana otelemi na yo kaka ozwi loketo no bandi koningisa neti ya mvutu mo ozwa mvute bato batalaka kaka okindoki ti kasi systeme wana oyo atombolaka badrapo apesa bango lokumu kasi ezaka bongo azobebisa bana batombola mpe pardon mama wana balobi dépravation de mœurs ozobebisa bana bato lelo bana bayebi ke mwana mobali wana azalaka na ye double sim bana ebele mpe bakomi kolandalanda bizaleli wana mpo na ye leta congolais mpe azotala bana bazobeba mpo moto asidentifie na ye imagine bagene balati mpenza esprit wana mpo na ye abebisi génération mpenza aparti mwana mobali wana abebisi bana bato na ndenge ya je kutu te kasi ye moto asignaki te pa Macron ye ti batwaki ye asigné drapo wana alataka wana mpo kotombola nini na mboka na bastade wana bapesaka ya ofele mpo asignaka ti eza basysteme na bango bamondi wana ya azela ata mwana na ya mobali ya okoma peka bongo nini oyo akobota mpenza mwana akee na mosala bata nde wana nzambe asalaka le contraire bata nde wana sala tola ye wana ti abwaki mwana ti me ye moko mama abosani bafoto ebimi ntango azalaka ye moko kosala makambo ya kibana mibali banini me lelo mwana abwaka ye mwana yango tukota akomela taki mobali mwasi azala kutu te atika mwana yango soki na 5 ans mwana akolikoli na mira so mwana wana azobeta lisolo nokoyoka mawa me lelo tala soni ndenge oyo balobaka soni kokosika komesoko lelo sala soki azo kovanda na matricule ya bato ndenge azalaka azwi matière ya bato abandi kosasa abandi kofinga akokaka susu akomaka kolobelaka bato oyo bakotelaka ye te bakotelaka akoka susu kosala bamatière yaka bakataka ya minene bibele na kati ya réseaux sociaux ezwi ye pa ayoka na ndenge esalaka ntango afinga ya bato aya kofinga Kofi R butu moyi aya kofinga mama si butu moyi
lelo mpe ekangi ye azokosoka kofinga lelo akomi kokumisa bachinois kasi alinga kima mpo bachinois mpo bafingaka ye te bachinois mpe baboye ye kuna na pe turo kokumela kuna etumbu na ye kasi bango bakanisaka bango bazala na vie privé te vie privé ya Kofi nde ezalaka ya koexpose ondre na Congo mobimba na monde entier mobimba moto azanga badefo azalaka te moto asala mabe na bato nyonso ezalaka ya Kofi kaka donc moto oyo adivorsa ezalaka ya Kofi mabe na ye nde bozwaka botyango na lieu public motu nyonso aya akota na mwana moke ayebi makambo te Kofi boye na bafi mosusu kutu Kofi adalaka bango te me lokutaka mpona kosalir nkombo ya Kofi neti moto neti Jael wana elongi mabe nayebaka te eloko nini yango fi wana mpenza azalaka na courage ti afandaka wana mpenza Kofi ngai na grand esprit afeka namilobelaka ese mwa mwasi amitalaka mpenza na miroir malamu soki alongoli ka filtre omona fi wana ndenge azala elongi ondire galette merci bavitamine oyo bapesi bango bazomela mpona koluka sante vitamine wana esunga basante vitamine wana eyesi mwa monene na milobela vraiment o mosusu wana mwana mobali wana soki Alexis Wechi mabele minene nayokaka bato bafingaka ye jour wana naye kotala nabi azalaka nde boye kasi ye azalaka mpe systeme wana mabele wana bamelaka yango te tellement mabele wana tellement bapesa ye tolo wana mwate mabele yango esali lokola mwasi babetaka yango baye baza kofietu muna yango bafietu munaka mabele wana bazolakisa yango te ye mpe tomona motakala na ye kuta eza na réseau sociaux te nga nazalaki na video wana tala biki mpenza oyo bamerveille balobaka biki wow bana sikoyo tolo wana ndenge omonaka ye sikoyo azalaka mfeza azalaka mwasi yango wana mpe forme tolo wana mpe eza bongo bango kuna mpenza baza dan bango kuna baya ebele ti baza ebele bato ya systeme wana baza ebele eza mawa donc bakoki koevoluisa nkomba Kofi te ifoka bazwa kuna omonaka mobali moko kitoko lulaka mobali kuna me okamaka mobali yango so ekomi ere magoda aza faible nzoka aza ne moto apesaka ne kote oyo ya nsima makasi kuta liboso etikala nango te yo ozomona likango ozwi mobali nzoka atikala ne makasi te baza ebele mwana ba mobali mbichi mobali mbinga nzoka kuna nyonso mbeya yo ozozela yango yamba yango mpenza bien mais neutralisation ayaya onde basala bango chirurgie kimokolo circoncision kimokolo batika pardon nzambe kaka asunga mpe nzambe asunga makambo nde biso na famille na biso ezalaka mwa mosika pale ezalaka mosika eya eloko mabe eza eloko moko zala ta kutu oza na badefo mosusu me wana te oui epuis bango baosala yango na ndenge moko ya mabe na ndenge keaki diabolo sikoyo eza su te ke ndenge bana miso ezalaki abotama bongo akoli bongo bango siko baosala yango na kindenge ke ya mabe donc ayebi ke makambo oyo ifo nasala yango boye ifo motu moko boye aya asala boye mpo azwa mbongo afutanga parce que oyebi ke kuna na poto bafutaka bango mbongo bato nyonso bazalaka bato ya systeme wana bafutaka bango mbongo chaque fin du mois bazwaka mbongo kasi bato bakoma okende na banzela mikuse wana ti bato bamosoka luke amoni kota kokende eza te bazoteka bavi mpona bongo bazokota na monde mosusu wana eza monde moko mabe pouvoir ya mutu ezalaka nde na nsima je ne sais pas soki bango bayebi bazomona yango ndenge bango basala bablague eza jeté pouvoir ya bomoto mutu mobali mosusu omona olinga mobali mosusu olinga ye
makasi te mobali nanga alingaka système wana lokuta mama kuna nde bazwaka biloko kuna nde kuna ndo asia misana yango na libanda eh yango sikoyo akomi so sikoyo epa na yoka yango wana yaya mais mabeti akomi so on dirait mboa et pourtant c'est par derrière qu'on prend les chances hein. Ah kuna nde makambo nyonso ezalaka nde na nsima soki bazwi yo mpenza kuna basilisi yo otikali bololo mayele nyonso ezalaka eh omona mayele komobonga yo ah en tout cas basi ndenge nini banouvelle ya Genève Arena ekosalema te osalema te mama tozozela banews Genève Arena toyokaka communication mpo mwa topesa eza te mpo biso mpe toyebeli oyo te totalaka mpo mopao mpe eza moto ateti te makasi ye aza teti toyebi te eloko nini na organize lokola yebiki eloko moko pene yange ezala eza te aolukela biso eloko mosusu yosaka na mopao ye moko ayebi ndenge abetaka ye akotisaka ne mingi na afrike ke na poto sikoyo na afrike lokola akotisaka mbongo ebele ntango ye moko atake producteur ye moko ntango ostia libaya ane oyo tosilisi yango bien ti oyane esili bien ane moko ya kitoko tobeti bagrande place tobeti na Belgique Bruxelles tobeti mpe na Evry bakangi biso baketu bake kosala sali soki eloko nini électricité soki ndenge nini oyo elekaki kuna sikoyo tobandi 2026 kola pamboli biso toyebi te mopao abombeli biso nini ane oyo na kati ya mikili toyebi te ya tozela ti mopao mpe teti ti ye mpe nkoti bino kana ye otembe otango oyela biso mwa eloko motango organize mwa eloko moko ke po yebi ke bafani na ye baa na kanda tosoki basombaka batike bamosusu bake miziki ebeti te tika yaya tika makambo ezali makambo ezali yaya tika bakomplo eza bakomplo mopao bazobundisa ye batikile tate so moyebi tokombe na likambo yango mpe mokolo yango yango ya biso tosakata na biso tokwata mpona tosala kisakata nde tosalaka wana yaya sala na yo mpo bitumba osala bitumba na mawa oyo balobaka soki mosusu akomela mosusu akobwaka bajalu bazolandela ye kaka po tika vie ye moko abetabeta miziki na ye ntango akotisa reine na ye esili akomi nde kobetela biso bafani na ye na tv kaka ndenge nani bakoma oyo namona star moko monene ya États-Unis akoma nde kosola na tiktok na bafani na ye abetaka ne mpe susu miziki te asala su bafilme te akoma nde kosola na bafani nyonso ma Sylvie nga amoni soki Kofi amoniki na France peut-être na bamboka mosusu ezosimba te abetaka baconcert ne kaka na Belgique yango wana kaka mpo kuna namoni na Belgique kaka mpo France wana nayebisa yo na everyday esimbaki ye mage tokendeki mosika tokendeki mosika oyebi oui tokiti mpe na kati mpenza wana tokiti mpe na France tozwi susu tosalaki 1h30 banda Saint-Denis mpona okoma Evry 1h30 mbula mpe ezonoka mbula mokolo yango mbula ezalaki ti mama sese aza awa ere moko akotaki awa tokendeki na ye na motuka moko mpe tozalaki na motuka moko mpe ya bien mpe ya motuka moko mpenza ya mwasi ya mondele tozalaki na ye camarade ya mama sese komo kutu ebosani motuka moko donk ozoyeba te bozokende to bookei te
Osenga bokomi. Non, na biso bisengo moko tozalaki na mokolo te botika bato bakota bongo concert tozala na bisengo concert eza elengi concert eza elengi ozomona bilongi ya sika bilongi oyo omonaka te ekomi lokola boke mboka moko ya lola moko boke vivre mwa place yaya ofo kobima kokenda baplace ya nde wana mpe ozokoregenir okemona bilongi ya sika bilongi oyo nano omona na vi te mbala liboso okemona bilongi wana yaya bopesani bonjour comment tu vas donc bato mo baopesa mbote na nkebe ça c'est maman Sylvie mode yayokaka bilongi moko nano omona te yaya nkembo na nkembo kiesi na kiesi Long Jean yo bongo na biso Maman Sylvie, Long Jean bonsoir. yo bongo na biso bona nango lekaka yo moko biso tosepela te Long Jean Ngala bonsoir d'abord bonsoir bona na ngai nakoti ana sikango santé fait déranger kimbinga wana ekiti kimbinga na yo wana kimbinga ekiti grippe déranger na mabe Long Jean toyo kote nalobi kimbinga na yo ekiti na bi grippe ezo déranger na mabe depuis le 27 grippe est déranger na ya solo do kote bafeti bien te santé eza bien te omoni te mikolo nazoyokana te ata bavideo ata nini nazaza te bandaka osalaki soki émission nini nayokaki osalaki wana oswetaki bajoise nini osalaki nini moko boye olobeli taki ngandi wana otakaki mpenza te naexplike mokili ndenge nalongwa orchestre wana naexplike kaka bato ndenge yango wana madame patron est victime ndenge abandaki kokrake ngai nde esala nalongwa orchestre mpe donc bango te moto basali yo boye po bango balinga koloba baverité te nayebi oyo biso mpe bango soki nini na nkombo na yesu na bango po bango badevkebe moto ya nzambe etumba bango Amen. donc voix coûte eza bien te donc voix coûte eza bien te donc elobeli mpe na oyoka On a hiver. donc nazali kutu na sa kwete kutu donc ntango nafongoli misu nasimbi telefone nde namoni invitation nao donc nzoto bene ezodérange fort nzoto edérange bakosukosu tombuye fort c'est ça écoutez na malili première fois hiver na vie te Hiver. première fois hiver ezonga biso ezokita libanda moye naozwa déjà traitement biso ezokita ekomi déjà mpa na biso awa ezokita bino déjà bozwazwango toti ngambala liboso Koffi Olomide apesinga chance ya omona neige maete ezala nango bongo biso kute biso dimine lelo biso yo siko neige oyo déjà omona ngo ozwazwa ngai Koffi Olomide apesinga chance pour la première fois apesi chance nga namoni neige pour la première fois na vie yango neige epesinga bateme mesala na chance na yo papa nzamba amalamu Samo trop. Merci na Koffi Olomide. Nzamba batelaka Koffi Olomide makasi. Nzamba batela ye makasi Koffi Olomide. Ouais. Ero batu bana mangenge baoluka poto. Ouais. Nga ba yesinga ngo donc nzamba batelaka Koffi Olomide makasi. Abombaka ye. Amen. Vraiment.
Voilà. Sepele. En tout cas, natiki bino ma Sylvie. Natiki bino voma nzoto esimba te. na bengo na privé lobby. Merci, merci. Naebi ga appel na yo, et ça rappelle moi mystique. Merci. Merci papa, merci. Kitoko. Kiti Sagarasi. Na bengo. Bien, Ouais. merci. Ouais. Yana Kitsao. Merci, vous allez bien. Maman n'a pas le bas clôturé ton cas absolument. Merci. Ok. En tout cas, quand on est na bandolo ba, omoni soki tokomi kaka, c'est vrai que ba fan na Kofi mingi baza plus na France. Omoni lelo atande bato bazoloba loba na ma Sylvie. Omoni ba France wana ba Belgique, ba Londres. Na monde musical eza neti plateforme eza place moko ezaka place tournante, genre un endroit où plusieurs personnes se retrouvent, il y a ba nationalité ebele. Donc un artiste qui se retrouve là-bas, oh bazo benga lelo ke oh Gims local, non, France eza lelo plateforme nene, oh ba américain bazo ya kopeta. Ouais, bah album na épée simbi a épée na France boé à toute bordure à petit concert na et ce n'est pas n'importe quelle place. Ce n'est pas tu vois dans Paris esa place mon côté ya ko négliger que hôtel non. Esa plaque tournante pas bien ngobo. Alors et à la Bruxelles aussi ba festival miné ezalaka hein. Nanyo papa na maire de la ville azaki na Kofi na organisation makama minene pe wana pona ngai Kofi aluka ne midi à 14h te ba pays ezebila ata na États-Unis pona Kofi akocha libaya pe bato ba oya mama ba Congolais ba Congolais pe belé bazana bango pe na États-Unis wana ola ko sala bato koto bakoya ata ba koto moi vilo 2000 soko sangiso kangisa ta moi 10 000 ata na Allemagne ata na Cologne wana pe Cologne ata na ba Allemagne wana ba États-Unis wana ezali Belgique kutu nani ya fu kutu ba communiquer ngai bato mo baza na posa baya ko babeta soki na Irlande soki wapi bato mo ba contacter ngai mama Sylvie toza na posa mo po ya ko beta awa toza na besoin bureau mo po na zoeka numéro ya Christophe na pesa ki na so ba soulaki donc ngamo kuna yebisa Kofi na soana na mo po na yebisa ebo na ngana ki semena lo bana pa Christophe ouais bango ba yebi ndeni ba sola ngana na soana nga ba solo na te na mema bato ba yebisi nga ndeni ezalaka balobi tia so moni batane ba komba ye a partir na yo sola kana Kofi lokolo sola kana a répondre yo oui baya santé bato ba annulation to boy bato ba ya côté wana bato ba mbonga mususu o Kofi na beta te ba na besoin na ye wana na lekela pa oui mamu bonne année mamu na moni yote na moni ka siko donc Kofi nenga zana abeta ata na Bruxelles wana mama soki stade soki roi Baudouin wana mama achata date kuna bato bakoyaka ata soki bato ba 50 000 personnes ezaka France wana alembe seke na France aya côté à Bruxelles ezaka teke non il faut qu'à concert ebeta maka na France bato à France ba déplaçaka ils vont comprendre que en tout cas France pour ngai makambo eza pena ba déplaçaka makasi bakoya to kone ko mona bango ya kuna ne ba kota ki kuna na oui nga kasi na mukolo mbula nga mama na mbula o nzambe o mbula nzoka mbula bénédiction mbula bénédiction ko ta concert on essaie comme na 100 000 et quelques vues hein na chaîne ceux qui a mutumo boya chaki na landa kuna concert on les autres taliama bonga mukolo ngo téléphone que no bloqué kuna nga na filmaka na zoko occasion kaka na Belgique na evri na zoko occasion na téléphone est bloqué nga internet zate moi na pe jeune fille o akopesa nga ye o mona kene côté kuna ekati maman to so na okende ba internet feza na bien na ba serveur pardon oui ata ba Belgique wana Kofi achata date kuna ta 2 jours maman banzembo pe l'équipe belé ba programmer penza banzembo basali concert touro tolingi
Kofi. Bandie bani aza ko programme ka banzeo pour banzeo. Oui. Pardon. Tout tolingi ba écran maman Sylvie ebisa ye ba fan bazo réclamer tolingi ba écran géant tolingi ba fumogène na scène tout oyo ebisa mopa tolingi ba fumogène tolingi ba écran géant penza toujours mona concert penza ya qualité makasi quand to mona ki na evri malgré e ba écran ezaki te ba fumogène ezaki te mais c'était propre tolingi biloko moko a bon po ba critique oyo bato asese nyonso bazokritike biso bakanga nano minoko abeti ata 2 jours na stade wana osalema bien rien n'est impossible ka ndenge alingaka abeta na soki kuna na nini wana kuna na hippodrome boyebi ke concert wana maasi biso soki esalemaka na Belgique mbele esalema elaki raté te enge raté te nyonso wana kaka po ezalaki na France soki Kofi chaka libaya na stade roi France wana eza na bandoki ti Macron fa kende penza kende nde to na ile misusa France mais oui Kofi chaka dati na stade roi nini Baudouin wana ata 2 jours ata 3 jours les gens vont payer les tickets pour 3 jours ba réserver 3 jours hôtel na bango bakei akangi pe masolo afandi mama bato bayaka na ba concert wana ezalaka ba congolais te ezala bato bakouta États-Unis ezala bato bakouta France bakouta ba Suisse bakouta bisika na bisika ba africain bele bakosangana kuna ezala déjà victoire parce que Europe eza déjà place moko bato nyonso bakutanaka diaspora mobimba eza kuna bamboka nyonso bele tout le monde se retrouve là-bas ce n'est pas comme au Congo soko beti concert na Congo soko ozwi ba étranger bele bakozala penza mimikie peut-être 5% ba étranger peut-être bon ba sénégalais ba yé mingi ezala ba congolais mais soko beti concert na France on attend bato balobaka na ba Belgique wana ba nationalité bele bazala ba Rwandais kutu ba linga Kofi bakenda oyo makasi kande ngolobi oui ba Rwandais balingi Kofi makasi mon pauvre international aleki satan na ba makambo wana te o kaka France kaka te France ezaka mboka ata na États-Unis kuna na ba Texas kuna ba Congolais ba koya mama Sylvie ata 10,000 places à signer akei pe États-Unis asali pe promotion na ba chaîne étrangère ya ba américain futi ba mbongo mama makambo uzala bien Europe ango likamuni nyango soki Belgique ezosima mama abetaka na Belgique wana kaka asukisaka Europe na Belgique soki aroke Londres pa beti pe Londres makambo esili Australie wana makambo nyonso abetaka na eti bakofi bana posa ya iloko moko ya munene bane bazana ezosukela bango na mitema kaka totala kaka eloko alobi eza te yango wana maasi bino bosola na bango merci pour mon message passé oui yango wana tona posa mo eloko message passé to meka koloba ngo oui wana telaka toza wana mpona bango sikoyo mpona citation mamasi mpona Afrika wana lobi en tout cas nde naza boye na posa ata lobi ezala dimanche mpona namonaka nde baremettre mamasi trophée te mamasi elle est dans le bon nayebisi oui akozwa ne trophée wana déjà c'est bon déjà azokende ye bien eza pe album na ye ya liboso mama Cindy aza na banini banzembo ebele elle a de très belles chansons mais eloko kanga na osenga abakisa lisusu bamata lisusu niveau basuka kaka na album oyo te non ekende lisusu basala lisusu album lisusu baclip lisusu ya niveau au niveau asala pe bafeaturing mpe na bato misusu mpe osala pe bien bakotakota mpenza mingi mpe bafeaturing oyo ekosalaka Cindy aza mpe na top ka ndenge aza deja na top boye amata lisusu po fierté penza ya musique congolaise côté ya basi Cindy aza numéro 1 et puis so toyebi ke to compte deuxième aza te troisième mpe aza te donc nsima na se ya Cindy mutu kutu akotelema aza na ye te aza te elobi ya solo
Mais oui, Karine Mokonzi makamba bande koloba lokuta kuna azotanga soki batatia na soki ba makamba. Ebi na bando ta l'émission na bi moi ça amela bombe. Elle m'a fait ta casse ma camotte. Elle m'a dit bah il a l'ingité. Mais oui, cette femme-là est vraiment, en tout cas, elle est dérangée. Oui, oui, elle est dérangée dans la tête. Elle a un problème, elle est jalouse de Cindy, ou bien, oh, il est pas bandé au lingo, ça la musique ici. Comment se fait-il que imaginez, hein, Azanga Mayele. Moi, je suis en Tunisia. Oh, te mama Sylvie makambo misusu bomoni fi wana linga komicha ye kuta za star te ami ko sa kutu te ke ye ya za star te, c'est pas une star ayebi koyemba te. Oh, ayebi koyemba te soka ye azala makasi ka ndenge balobi ye pe azana poto soki poto makambo ezala facile po anini ya komi star te. Kosala ba émission en ka ande ba artiste ande ba pesa ba ba courage. Pour se recruter un artiste au PC artiste mbote et comme que yo comme ko peso ba pouvoir moro boye ya koloba ba n'importe quoi. Oh Cindy, elle se prend Cindy azaboye. Est-ce que Cindy aza mon niveau na? Ma colomine na wana vimbi wana. Oui, asuki sanga motema. Karine asuki sanga vraiment motema soki ya lembi kolobela kofi afanda akima nga na comprendre to li kolobela mutu to ko kanga munoko na ote ozi ceinture soki étirette hein chana munoko zwa bande colle scotch ferme ta bouche. T'es pas obligé de parler de Kofi, t'es pas obligé de parler de Cindy Lecoeur. Cindy Lecoeur c'est pas son ami. Baza na niveau mon côté ata ya vie ata ba ke ndenge nini lo te. Il est très, elle ne sait pas s'exprimer en français. Elle ne sait même pas se tenir en public. Kaka kisito shona kaka kinoiserie mais kaka ko sala na ko effrayer ba kino nde ba mona mutu ça a danger. Karine Kankanka lika monini. Ah. Quand la comprendre makam soute pardon. Kofi, j'espère que si a vu peu les sons mais oui. Mais ça je pensais déjà dans quelque chose ça. Toboy. Mama Sylvie Toboy komona susu mwana mwasi wana pembeni ya Kofi. Azo fingi sa Cindy Lecoeur. C'est la réputation de Cindy Lecoeur qui tombe, maman. Hein? Et c'est le roi Maman Sisi ba bengi kuna nzambe ya sunga ete ozela kaka zo trophée. Oui. Azo na le trophée. Et puis akanga débat. Ba swana nyonso wana vraiment Toboy. Ma Sylvie pe lo bali lo basuka nga na bimisi onyo zaki na motema na nga pa na bimisi Merci vraiment, merci. Merci bien parler Chivas. Chawas. Oui, Chawas. Merci beaucoup de la présence vraiment et même bisoti na suka ya live, merci beaucoup. Je t'aime beaucoup na linga ozala kaka wana to kokisaka ba défense na biso otozaka na pona soutenir couple olomide toujours likolo toujours ozala force toyebi ke bato bayaka pona ko décourager bino ko faire ko ignorer bino mais biso toza wana pona bino. Atako tosali ba live mais toujours tozo poster tosalaka boulot. Osalaka boulot to mankaka te. Donc ozala makasi tozelaka suite oboke na na Nigeria. Yoka priya mamasi pe toza ya kondima ke mamasi déjà zawana toza na kondima makambo malamu ekozala wana. Merci beaucoup na bandeko nyonso pe tozalaki na bino. Quand nde na expliquaki bino na ebandelike chaîne ndenge basignalaki ngai chaîne oyo balingi basupprime yango mais Dieu merci bazwaki bandeko oyo bayebi kolekanga
bakomelaki nga balettre badeklaraki banini yango bapesaki biso presque 1 jour yango nazongaki lelo yango na souhaite bino babona année banini bino bobika bitumba ngo nayebaka te soki na ba 20 personnes oyo nazalaka nango soki na ba 30 personnes soki na bandi koswana nde bomoni nga nakomi na 100 nakotaki na koswana moto akofinga nga bomoni bino nakomaki soki na propre na ba 200 personnes mpona nini nasilikaki na bandi kofinga soki tokomi oloba makambo ya serie balingi biso kaka na mafinga me biso soko tokota monde wana te monde wana mpenza yango te so toza na mposa tovanda na ndako mabala bana biso baza na mabala bazala calme tobona biso nde bamama mosusu bazala na bakata ya reseau so kofingaka bastar kofingaka boye neti bomolo bazoluka ebomolo wana batuta ye bakotie banzete na lifwata amonanaka te soki abimi atie monde arabe amikotikoti bimoko mpona nini bazalaka so calme te telema bafingaka bato bandoki biso toza bato ya mafinga te biso toza rishtik so badoche baloba toza baya polele biso toza bato ya nini toza na mposa bana biso bazala kimia biso bamama mpe bafamille na biso mpe ezala kimia bato mosusu bayaka kofinga kaka dans le vide toza mpe bafaiblesse te po soki olobi wana mafinga tu tokofinga na biso tokoloba mais toza nango mposa te toza mpona kodefendre bastar bino mo bomoni makambo ya gims awa ndenge ye mogims alobi kaka mopao legende afélicité mopao apui akumbisi papa na ye mpona bana oyo bakumisaka baparent te eza na bana ebele a bapapa na bango balingaka bango te bamama na bango balingaka bango te eza mpe na bana ebele baparent na bango baboya bana bozomona ngo bino mongo na réseau social to bana ozongela susu bozomona ngo mais soki toza baparent lokola Koffi Olomide quelque soit bainjustice makambo tout mais toujours aza na bonne éducation côté famille agarda personne te na ye bana kitoko bana tomona bastar ebele a balongola me batatu bino boye bato balongola batatu na maboko bakoki te ti baye kocontamine makambo wana na famille ya Koffi ezalaki te me baye kocontamine mpo kaka bakoka tala ndenge basala sikoyo elingi elobaka ye bazofingafinga bazondima mopao te kaka jana na po sikoyo bakofi babaye lisusu bakoma kaka ke bobalola makambo te bango bamema kuluzi na bango ntina suka so tokota makambo wana te mama bakende yango ntina suka bana Koffi balongola batatu batia mpenza batatu mpenza batia batatu me balongola yango oyebi te so Koffi aza Koffi ozomona ke vi bana mpe baoluka makambo bana bango me mpo alobaka rien aye kolela botika bana botika boye batuka mefani boye toyoka yango na tata nini akoloba mpona bana toyoka aza papa aza artiste asolo Koffi fo tobetele maboko fo tokumisa ye kindoki eleki mingi kidemo eleki mingi Koffi aza nde moko alobaka je suis hors série Koffi makambo so asala bazamataka nazoseka binga po kompara nga na mutu te nga naza hors série bon oh Seigneur pardon le mythe binga naza so na ligne ya balégende te nga naza mythe mpo balégende bakomi ebele balégende alokuta ya préfabriqué bakomi kofabriqué balégende ezalaka pardon et puis ma Sylvie bana Koffi baza na aura otali minu sortie médiatique nyonso akosala osentir ke mwana en étoile ezala bakena ya Manolo bana nyonso ya Koffi koloba te tous les enfants de Koffi baza na aura mais baoyo bazoforce ozomona kaka mwana azobundana me otali kaka spirituellement otali mwana aza vide aosambuye ne pamba mais les enfants de Koffi côté fashion baza charisme baza éducation baza mayele ko s'exprimer na français koloba
ozomona nanga totinda demande biso tokokata na biso live ya tozalaki kala wana tokokata deja tozalaki banda kala awa moto atindi demande po namoni 31 moto yango atindi demande foto ngo atie nzambe oyo bato ya suka te oyo bayaka na makambo aya kofinga ou bien nini omoni makambo yango na banda ekoluka masi bikitisa nango ye. Je savais que c'était un incivique comme ça. wana baza bato ya kuna ti bato ya luketo basenzi bato ya nsifuni wana kuna bato ya nsifuni te bato ya nsifuni bato ya madusu mopepe ezosila bango ozotonisa noko ya soi na monoko mpo olakisa formation ya eloko wana ya mabe tata mobimba zoba kizengi tata mobimba zoba ya tata oui zoba iletre imbécile moto aliboma olalaka te ozwaka maboma no na kati ya réseaux sociaux tata mobimba donc kiadi qui se ressemble ndenge moko na chef na bango kobanda na efanjo motu esalaka malamu te yango bafingisaka ye makambo mosusu mwana aza te meme neti bato abo baofingisa ye mais oui bayekaka na bo bafingisa ye ya normali te bafingisa yango nde azomilopela mopao na kimia bato moko bamvute moko baza na réseaux sociaux mama yanga nayebisi bino nga soki nasalaka balive oyo ya kofinga bato mbele batianga na prison mpo makambo na obimisa mpo na se reserve kaka mpo makambo ya kofinga ezangi biso te mpo bato aboyi nayebaki kaka moto oyo aye kosala yo mwana mobali mobiba okóma na liboma na réseaux sociaux kotiaka kodeformaka monoko no mpenza nzambe apesa yo ozodeforme monoko mpo banda kofinga eza mawa nebe obonga na vie mobali aboye mpe aza kolinga mwasi sia okende ofinga bato nini ndenge amati wana kaniski asali bien no na kizengi ya efanjo bao balinga bafinga bango nde bayoka bien efanjo ayebi kokoma te oh là là désolé efanjo ayebi koloba te ayebi koloba français te ayebi kokoma français te banzembo yango batangisaka ye ndenge efo ayemba na français ayembaka na français mpona koatire public moko boye plus jeune parce que moni biso masivi nga nakola na bamusike ya bamaître Gims oyo tozolanda balafouine banani et tout Kofi kutu koloba te Kofi c'est le seul artiste oyo affaire atiraka na bawera na bajibe na bana mike balandaka tango soko longoli Kofi na bajibe na wera mama baoyo nyonso batikali tolandaka na biso bango te lokuta mabe lobaka bato ya wana tolandaka na biso bango te nga na ko perdre temps na nga te na YouTube na nga na kota kana na kotisa o mwa komo mo boy mama ezate nga kunde na zabwe na komi koyekola na banzemba Kofi ya kala ba album Kofi ya kala jana je commence vraiment kala po on était enfant to bando ye ba to mona ka ba mama bazo ka banzemba siko biso moko biso na tourna biso to bando kola Kofi lelo siko to ko motala biso moko to ko moyekola siko banzemba na ba aspirine wana bangobila toutes les anciennes chansons de Kofi Olomide yes koyo olalanda lignée wana ya ba légende yes kwa komi kolanda musique azolanda ndenge marché ezokende soki style ezokende na France po bato balinga na France na yemba boye ndeki bozoba wana lobaka ifanja za zoba osala musique moko boye commerciale vous voyez osala musique commerciale tu n'es pas un artiste un artiste doit se faire accepter si tu ne te fais pas accepter c'est ezandenge nini ozo milingisa na makasi ça n'est yo oza produit moko boye ozo se faire genre ole bato ba sepela na yo toi maintenant tu fais tout pour plaire oza maele te toboyi te okosangisa na yo mais zala na ndenge ozalaka na authenticité na yo
et puis so okobakisa ta mwanze mo mibale misatu yo sko tikala nango okomi no iye rumba sala su rumba te barumba na ba demi daka ya ko tricher a tricher pa Kofi mabe a tricher ba nzembo awera mabe a tricher ba nzembo ya jibe koto mabe sana ba nzembo so sala eko kana na ba nzembo ba tona nyusu na tangi wana oh poka na nga so na za émission na ngape nga na bize ba vérité ye mo alinga para vandi pinga bo yo ki pa nzembo na moni nzembo yiba ki yango pa artiste tel na inspiration te lolemo makasi bazo bongisa mungongo ne na studio pe bima moi bien aye ba nzembo zo yemba na français wana ye moko boye micro autotune zate po autotune bongisa mungongo aye mbasoka mon père yemba na ngote mon père za na ngote ma Silvio monaki na invite nde Kofi azoyema nzembo wana nde abando yemba kitoko tana talaka live nzambe na nga papa o nzamba pesa a longue vie il chantait tellement bien la taille kitoko wana sauter pour tant batu bagani ici donc qu'est-ce qu'on a mis Kofi non mon pauvre motabilen c'est les meilleurs concerts ba matabaki tanga ko na ING Arena concert a Kofi leki nano ya bango mibale na po na lingi na polémique te na concert à ING Arena Kofi za kitoko pour moi en tout cas c'est les meilleurs et vu que tout ko ba rouge wana nde pesa tinde niveau mususu ayemba ki bien et puis comment pour donner semaine après semaine oh ya Suisse ba que les mêmes jours ka pardon bando kibino maman c'est toi ya ipodom na nukute be epikisanga ba crise na kokate na kona na bando ko internet la na live bato bazo ba enregistrer comment ni ba finga biso ya Genève na totala na binzame na ya Genève ko makama ko dila kuto ezate esprit po dia to na bela ka soki na bela ka te na kutenga ka na kata ya Genève wana na ma obe bakendeki bazongaki na bango mpe moto mpe azwaki mpe nini aza na ye te bake bazongi ya bakeli bango kotambola oyo elemali elekaki bon on espère le meilleur quand des balobaki bato basomaki babie bagarder ils vont trouver l'entente peut-être un mois peut-être soki eza na février peu importe le temps et aux en mpe ka bien alors oui aux en bien oui vaut mieux tard que jamais. J'espère que Kofi nous fera vraiment plaisir et encore Matasusu sur scène. Après autant d'années, na Genève, il y a quoi la paix kuna no, kota banda kofanda kuna na Suisse. Non, ils m'ont pas. Oui, à quoi na Suisse non? Avant la mingi. Banda kofanda kuna. Oui. Ouais. Kola kuna penza. Il habitait là-bas. Renouer le sous bas souvenir na et que ça la bien. Et ça la bien. Tant que nous bazongi seli batona ba ticket, ça veut dire que baza en pleine négociation, il y a une nouvelle date. Sûr que bientôt là va publier en gros. On a plaisir kaka ya ba fan. Donc bato baza la calme mete makokita. Au fait il makamalo sala. Dimanche, c'est dit les cœurs doivent trophée na e. Na yo ki pe ke bakobeta sous concert mususu na Nigeria kuna ba pe na ba concert ba beta kuna nde bake zela ba prime kuna oui nde na yo kaki na message ka ndenge oyo chaki wana on dirait pe baza na mois date date pe Kofi on dirait aza nango mais azolinga ndo bimza te peut-être po ba concert pe leki ebele pona mona ki na video asala ki na tout roba tout droit bazo peki sa vie ne parle pas ne les annonce pas na mando ba le baka to za dans les bons apparemment bazo tala timing oui ba mama ebe bakaka bachaka eso to zinda na mai to zinda tapoter la famille tapoter ebe bakaka mama
Nzamba ebeba kaka ebeba o ebeba ebeba kaka ebeba kaka penza ebeba Et puis na osepela na détermination à Cindy est déterminée et mama sa na kanda ko dévorer bato maasi binga so bachalanga ata manager aya Cindy le cœur mais nayebi te bakamba salaka bato nga na pese baide moko mama bato banga bamemela mai te. Ah bon? Oh maasi oza baya na baboule mpenza baide mama eza nango ebele eza nango ebele me tosambelaka kaka mpo bamakanisi na biso nzambe akokisa bango na nzela na bango mpo ekomaka mpe eloko bando okanisa omoni mpe basali talaka nde concert evri elika na kitoko inimaginable otali ndenge Kofi abinaki baartiste babinaki ndenge balataki mama moto azala na nzambe ayebanaka tala déco na kati ya podium tala déco ya bamusicien oui c'était très beau Cindy azobina soki ama batiaki nzembo moko boye wana Cindy azoningisaka na chapeau charisme makasi asepelisaka ba bafane mama simikola concert asepelisaka bafane makasi lokieto wana mama Cindy et puis Cindy akomi sexy makasi et puis siko bato bakomi kozala attiré vous voyez basali penza plan moko ya kitoko penza ke il faut eloko moko boye ezala na pe artiste ezaka koyemba te faut air moko pe bato pe bavandi babi ntango mère oningisa kuna yekozala suka ye bopoko kuna zoba koki bana te bopoko boye basi soki azalaki kaka mama si ye moko mbele maasi abinaka makasi Kofi kanda apekisaka ifo atikaka ye biso toto wana posa mama si mpe asali chorégraphie omoni na badanseuse wana oyo ya poto wana wansibi basali chorégraphie moko ya matata kasi tolobelaki yango Karine Mokonzi makambo azosala wana eza bien wana se eleki te esi eleki tolobelaki yango deja so tolobelaki ye amela mai mopo bakogere yango kobenga moto nde bakosobola biso toye koswana awa te pado naboyi basango wana bino boyelaka kaka bato basango bino moko borepondaka te mata oya korepondre ye te soki oyo noko matino awa oye korepondre ye osala mabe te mata no awa na live oye korepondre ye mpo sikoyo bino boyokanga na repondre moto azalaka na Karine eza Kofi bino boza koyelanga na repondre ebai na ndeni boya korepondre bino moko mama Camélia aussi tosotaki déjà sujet wana nga moko nasi na sanoli ye déjà place aza na si soki akoyoka ayoki wana posa mpenza Cindy mama Camila wana ata kotapote atapote te eloko moko te kopia biso kaka basango to banoswana pardon maman merci beaucoup merci maman merci beaucoup merci à tout le monde merci na bandeko nyonso tozalaki awa merci tokutani susu lobi susu nkolo abatela biso soki azongi te tokota su lobi merci na batapotage na bino merci na tout je vous love bonne année toza na janvier topesana kaka bonne année mama Camila olaike mata oya koloba te yo moto oyo tomona miki merci beaucoup bisous bye bye